Lisolo ya tongo alelo ezali pona kopende bino ba petit quartier, ba petit Android, yo mutu olila olula iPhone 13, iPhone soki ba 20 so combien ya bino batu oyo bokuta la kana batu na réseaux sociaux, okuta na mutu na Facebook, na Instagram, boye bani kutu te mutu zo parvenir ko inviter to mona nge koma fréquent, ko mona mutabi oh osala krap, ona za kana Kinshasa ça va, nga za kana Dubai na ko inviter osala krap, o nga za kana Afrique du Sud, nga Kinshasa. Ya na à partir des réseaux sociaux, il y a Facebook, Instagram, na ebite kes na nini osala nini kuna batu ebele ba osala inviter surtout ba jeune fille ba ko inviter o yepe pa ya mobile wana na simape ozongi ebele pe bazali ko zonga te pasi lisolo oyo ko pesa yo passe na motema lisolo ya Abigail na muninga na ye Céline. Abigail na Céline bazali ba ami d'enfance. Abigail akenda bongo na Dubai afandaka na Dubai kasi Céline afandaka bongo na Nigeria. Un homme d'affaires nigérien ye akola bongo na Angleterre atanga na Angleterre sazonga Nigeria mbongo ya kosakala te musala na ye abeng sakaba fi sala ka ongele ya na histoire oyo kopenio abeng sakaba fi. Alors ayebalaki na Céline tanga bengisi Céline Aeb Céline, est-ce que okoki koya pe na camarade na yo ya Dubai nani wana Abigail kamute Abigail ba futeli billet Dubai Nigeria akomi tangu Céline na Abigail ba kendaki et pas ya homme d'affaires au kombo ya Andro ba sala ambiance ba mela champagne ba liana surtout mais Céline na Abigail porté disparu tilelo ba mona na tetangu police ayako découvrir bango amona kinini yango lisoto ko betela yo lelo baya basi bokota pour dire très important pour nabino. 40e jour ya Mama Blanche Tunasi bande ya kufaki. Alors pasteur Marcelo Tunasi a dévoilé ki bongo Pierre Tombal oyo epai wapi Mama Blanche Tunasi se repose en paix ezalaki na nécropole entre ciel et terre de Moniwana tokozongi na na émission ya lelo. Après ba rumeur o etambolaki sur la toile na réseaux sociaux na sur prison à Makala et pas ouais palobaki na prison à Makala batu mususu tol manzale leki ba komi kolia misuni na bango moko ya nzoto mutazo baso kolia bisanza ya bande ko mususu kasi nutritionniste ya prison à Makala a démentir information na abi jamais na prison à Makala batu batali kolia très bien mais c'est qu'elle a reconnu alobi matembelende ba dongola ka matembelete bakata ka yoka ndengo na pesi ba raison pour la nuit dongola ka ngoto ipari matembele ba singo ba dongola ka wana ezala rapé nutritif pona batu mususu. D'ailleurs batu mususu ba route na malnutrition ba moko na prison à côté prison à commune na santé ezaya solo to ya lukuta to kozonga na ka émission ya lelo ngande naza en charge alimentation ya ba détenu ya prison centrale ya Makala. Bon ba prisonnier kolia malamu te eza lokuta ezana lokuta en tant que nutritionniste to salaka évaluation na kati na ba pavillon nyonso pona koyeba banani baza ba manitri banani baza en bonne santé ba o baza na malnutrition ezate ke bazo zongo à partir ya prison. Dès l'arrivée déjà ya détenu to kutanaka na ba ka o ya malnutrition na pelouse. Alors muto aye na malnutrition na libanda to ko bwaka ete to kotia na pavillon to bandi ko landela ye ko lesa ye. En tout cas, en tant que nutritionniste, peut-être que nutritionniste, je vais contredire ngai. Premièrement, na oyo lobama ki na écran. Matembele bakata kayango badongola kayango te bakata kaka bongo basokoli te za lokuta. Matembele to sokola kayango après to kati. Jeux olympiques na Paris et pas wapi to yebi que moko ya bis d'ailleurs ces jeux olympiques est beaucoup critiqué ça a bisa démoniaque to landa ki ba vidéo de kuna moko oyo a représentant qui équipe nationale ya République démocratique du Congo na kombo ya Arnold Kisoka na discipline oya judo asenga ki abandon et ça la ki polémique ya kosakana te kasi yemoko sort de son silence à l'obi o na Kinshasa kutu na gagné ba combat ebele me batu ba bakanga été awa na ye na poli na yeba ni monde mobimba. Alors mabezali wapi alobaki bongo au micro ya confrère na biso depuis Paris. Donc ngamote kam dans la mitu na kamwa le temps on a gagné na eu victoire et ça la nga starté mais na poli beaucoup misinga na mutu mo ko bo peut-être yebe ngati tonga oyiba comprendre oh nala na mo tonga oh mais moi no pas c'est bien
donc vous gagnez gagner comme c'est boy maman tango on que maman et beninga wala partenaire artiste et musicien légende ya mboka na biso Koffi Olomide Agwepa Antoine, est-ce que boyebaka ba origine na ye wana et pas wapi grand historien mwana mboka Thomas Louaka a dévoilé ba origine ya Koffi Olomide to kozongela oka l'émission ya lelo. Quelques années après akoya ko bala mwasi ya congolaise kombo na ye Louise Muyonge mama mumtetela musonge na mwasi wana ya mtetela bakobota bana 10 Sierra Leone wana bakoti bana 10 siko mwana na bango ya mine fi na bango ya mine kombo na ye Ami Angélique Muyonge Mour Ami Angélique Muyonge Mour akoya kobota mwana moko na 1956 akopesa ye kombo ya papa na ye Sierra Leone wana mwana wana na 56 abota mina Kisangani babengi Christopher non Christopher est en anglais na français peut Christophe oui Christophe Antoine Agwepa Mumba oyo akoya koyebana na kombo ya Koffi Olomide. Mingi to employaka ba mot est-ce que tu ba signification ya mot lokola mot oyo ofele oh ya ofele ça ofele boy bi esika ofele uta e bandaka na pas créer mot na ya ofele landa. Je vois que le Congolais utilise certains mots sans savoir l'origine. Je vais parler de deux mots. Le mot, par exemple, ophélé. Est-ce que vous connaissez ce que ça signifie? Ça vient d'où, ophélé? C'est quand les Blancs demandaient à nos ancêtres de mettre des colis qu'on pouvait envoyer dans d'autres grandes cités qui existaient particulièrement à l'Équateur. Et là, les transporteurs se posaient la question, mais est-ce qu'on va payer? Et les Blancs comprenant, ils ont répondu, c'est aux frais de l'État. Maintenant, quand nos ancêtres avaient les difficultés de dire aux frais de l'État, ils ont pris le plus court, c'est ofélé. C'est comme ça que vous avez gratuité. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo Radio Lokole masolo et pas wapi to kutanaka pona ko solola makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soko ebingai merci mingi kasi soki mbali boso yo omona biso yeba ki babenga kangai fiston pelende tata ya Sedek to kutana awa pona ko solola ko beta masolo oto betaka awa zalaka pona ko nuire batute pona ko bebi sa réputation ya batute mais plutôt pona ko sunga kaka esika ndeko akoyaki yo okoyate esika pe ndeko alongaki yo pe olonga yango na senga kana yo yaya omekaka ko partager peut-être li solo ya lelo intéressé au te yo tango yo ko partager par rapport à partage na yo ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala ozola na biso ozali na Boende ozali na Namibie ozali na Isiro ozali na Uvira partout na France na Belgique na Istanbul na Angola partout na Sénégal tala émission na bino yango yo e bandi Yambo to banda ko développer ba titre o modi bongo na sommaire webi yango ya to bakaba moko bi balemi sato o si boyebi déjà to ali ko bonde là ya racheter le temps car les jours sont mauvais boyebi de quoi je vais parler boyebi qui to ali ko bonde là yo benga to tient en contact na bande ko ya anti poison ya tout le monde est empoisonné bazo ko empoisonné ba tout nyoso tout
star batu ya théâtre batu ya musique ba connaissance nyonso tu okoyeba te mususu pe ya ba nourriture mususu auto ko biko somba na magasin boyebi ke ba zungu balingi biso ta mukete papa ba biloko mususu wali ko lia na bandako na biso o sombelo ko na magasin mais ils allaient déjà empoisonné yo soki olia ki déjà anti-poison okozala déjà serait garanti et kozoyote anti-poison za pour na mikolo te ya même baba na miki o tuti monde au braille au pesi bana ba lié pe ba lié parce que ebité na kela sikuna nana ko ina mwana na yo peut-être ba lukiyo mama ba lukiyo papa ba lukiyo mukolo ba jute et ko ya epai ya bana est-ce que komi donc ba prévention il faut ça là aux en Afrique aux en Europe partout ya prévention anti-poison et ko sunga to la sabino awa comment est-ce que mama bala ko lamba abosanaki kokanga nzungu jeko wale kaka kwea na nzungu ya biloko mama mona été alamba biloko batu nyonso tu balia bakufa na ndako mais soki baleki anti-poison balingaki bakufa te est-ce que komi voilà c'est que bien ekendaka ndengo wana lisolo ya lelo ezali lisolo oyo bandeko basi ba petit android bokota mama tindela ya mwasi lisolo o partager ba mama église mama pasteur merci na musala munene wali ko sala ya ko partageaka ba émission ko sona ba mama bokota boyoka po pasi ya kusakala te ya yo bolinga ko mona mobali ya bien te ya certaines personnes à partir des réseaux sociaux ba ko ba ko utiliser ngondenge mususu Moni ki Chelsea na TikTok ba osa makabebe na TikTok ba misusu kutu ba zoape libala na réseaux sociaux na Facebook, Instagram, c'est pas mauvais mais il y a certains surtout méfiez-vous surtout na batu oyo bazalaka na mbongo ebe na lobaka yango chaque fois linga mobali oyo bobaine ensemble oye ba isika mbongo wuti kasi yo benge mobala bien esika azwa mbongo na ye oyebite yo kokota kaka dengo wana ya mobala ozala mboka boko songolo akoza na Turquie akoza na Dubai akoza na Afrique du Sud même kaka pe na Congo to na Europe wapi yo tellement okutena mutu na Facebook na émission so boso na mutu na Facebook atambala moko mi balemi satu mesani est oyebi ba intention na ye. Est-ce que vous avez en Afrique du Sud, vous avez en Congo, vous avez en Dubaï, mais vous avez sombaga billet, ba sombelio billet, ou yekota la moto. Est-ce que vous avez pensé na katinaye, yango lisoto kobete na yo ya Abigail, na Céline et coupé sa yo, mininga bingopio mutu ko so na link tout partager pendant lisoro oyo pour esunga batu ebele. Kasi yambo to koma wana tikato banda ko développer oyo bomoni bongo na sommaire le kwala lobaki 40 jours après décès à maman Blanche Tounassi, son ex-mari, le pasteur Marcelo Tounassi, avait dévoilé Pierre Tombal oyo ya maman Blanche et Zalaki Bongo nde bozomo na biliwana na nécropole entre et ciel. Maman Blanche Moussali Nzambe est allée se reposer en paix après la spéculation que fini la récréation. D'ailleurs, Moussali Nzambe, pasteur Marcelo, assis à Zongeli Moussali Nzambe, Yemoura Lobaki, personne n'a cause un souci à Maman Blanche que le Kaiboko, le Kola Nzambe Ebisi, Jésus-Christ de Nazareth à l'obino. Allez, Blanche est partie. Continuez Moussala, Ndenge Kaka, Marie Moussama Robaki, au Kwei, au Telemi, au Poupoli, au continuer. Voilà, Maman Blanche est partie, Pierre Tombali Yangoa, Batiwana, et ça là, exemple pour Nabiso, vanité des vanités. Alors, courage à toi, force à toi, pasteur Marcelo. Nous avons compati ensemble alors il y a décès à Maman Blanche, ma obsèque, nous surtout, n'a pas polémique, nous continuons. Il y a une autre vie qui commence. Alors, Via Nova, Pona, pasteur Marcelo, force à toi, courage à toi, on est ensemble. Voilà. Tokene balamoko na prison centrale ya Makala et pa wa pitola sakibino awa vidéo cela qui polémique ya kosakarate batu ebele batala ki yango ça qui viral tina ba chaîne étrangère et pa wa pi voilà ça comment est-ce qu'il y a malnutrition na prison centrale ya Makala d'ailleurs confrère na biso à côté Boujakera à côté kuna affirmé qu'il y a clandestinement et maki partout à part ça ba confrère musu ba les gars qui va pas qui voilà bomoni mukie il y a certaines places na kati ya prison prison la kati ya prison oyo ko to sika bato eloko ya ko lia tanda bozala kate bato balia ka bisanza muninga mso asanzi badi ko lia yango pona nini libume tonda so pe bisanza yalite mutoza kapaba ko kata musuna yemo ko ya nzoto alia kaka po libumu etonda po moyete donc malnutrition totale na prison ya Makala kasi
bakonzi ya plusieurs makala précisément nutritionniste afin d'akilata abimi dans les coulisses aye alobi a démentir information là que Ezaïe Lokuta na plusieurs makala batu bazali malamu bazali kolia bien baka oboso mona na batu ba malnutrition là eza batu oyo bayaka ndengwa na malnutrition na bangu na plusieurs makala batu baliaka très bien baliaka normal ndenge na obakia Ezaïe Lokuta ezalaki ba spéculation est-ce que ba image wana ezalaki plusieurs makala tozalaki plusieurs makala te tala kuntseki tala kumamba mais eloko oya reconnaître abi oui na plusieurs makala d'ailleurs na yaba kitika na plusieurs makala baliaka matembele abino ba reconnaître que matembele ba dongola ka matembele te ba kataka yango ka ndengo na balambi oui et ça d'un côté mais c'est parce que ba yebi qui est un nutritionniste d'ailleurs ba nutritionniste msou ba yebi pe que matembele tant que dongola ka yango auto dongola ka wana ezala rappel une partie à nutrition oyo to bois kaka tika ka yango nga pona et contribuer pe na nzoto bokolongono ya ba prisonnier landa ndeko nutritionniste ya plusieurs makala ndenga aliko expliquer suivez naza fonctionnaire à l'état en tant que nutritionniste magasinier ngande naza en charge alimentation ya ba détenus ya prison centrale ya Makala. Bon ba prisonnier kolia malamu te eza lokuta na lokuta en tant que nutritionniste tosalaka évaluation na kati na ba pavillon nyonso pona koyeba banani baza ba malnutri banani baza en bonne santé ba o baza na malnutrition eza te ke bazozongo à partir ya prison. Dès l'arrivée déjà ya détenu tokutanaka na ba cas o ya malnutrition na pelouse. Alors muto aye na malnutrition na libanda tokoki kobwaka ete tokotia na pavillon tobandi kolandela ye kolesa ye. En tout cas en tant que nutritionniste peut-être ba nutritionniste bazo kanga ba ko contredire ngai. Premièrement na oyo lobamaki na écran matembele bakataka yango badongolaka yango te bakataka kaka bongo basokoli te eza lokuta matembele tosokolaka yango après tokati mais todongolaka te pona nini en tant que nutritionniste kodongola so bozo epilcher ba légumes ezalaka bakati ya singa wana eza pena ba nutriments tokataka oya makasi mais partie mususu ya se tokataka yango tolambi na matiti na kati po détenu azwa mutu azwa ba nutriments nyonso oyo eza essentiel na kati ya alimentation wana ba détenu awa toza na recette tokoma na recette en tout cas banda na koma na makala na sala recette oyo eza vérifiable osali mbambola boni na magasin na sali 2 ans naza na 2 ans na magasin recette wana bokoki pe koya ko vérifier. Donc lundi tozaka na matembele o tolambaka na Thompson. Oui, bien sûr, totiaka ngona kati ya matembele. Pour ne pas dire que tokalinga pona temps. Talaka effectif à 15 000. Oza na matembele to yambaka 2900 kilos ya matembele. Alors il faut ko épilcher ko sokola kolamba ya totiaka Thompson na kati. Tolambi ebeli to sokoli Thompson to sokoli matembe to lambi ebeli nde tobandi ko kabula na ba quantité ya ba pavillon. Mardi jour ya matembe to laka na fufu to lambaka 65 ya 50 kg ya maïs to lambi en raison ya 300 grammes par détenu 300 grammes de cru masangu oya mubesu 300 manioc 100 grammes par personne nde to kosala to multiplier par effectif du jour to bimisi quantité wana yango pesa ka ngai 65 ya 50 kg ya maïs plus 25 sacs ya farine ya manioc nde na lambaka jour oya fufu. Maintenant jour ya mardi to lambaka madesu na loso lolenge na biso pe libanda to lambaka madesu na loso ce jour la mi madesu na loso okoki kokalinga pe kokalinga eloko te déjà lundi kutaliaki protéine animale ale végétal na kati mo ba fibre alimentaire ezali jour ya mardi ale madesu na loso c'est déjà bon. Na tongo bouillie ezangaka te tozala bouillie na biso na tongo toliaka deux fois. Donc na tongo déjà bouillie ezaka chaque jour. Mercredi toza na soso tolambi soso totie aubergine sauce aubergine matungulu na tomate tole na fufu. Jeudi tozongeli recette na biso ya mardi. Donc loso na madesu. Vendredi lokola mokolo ya lelo bauti kotala na bilili tomoni ndenge tozokalinga Thompson tozolamba chou na biso na aubergine na fufu. Samedi tolambaka loso tolambi madesu na soso. Mais comme toza na tamuke bato baleke belé ba four na biso pe eza pena ebele te
tozwaka soso tokati yango mike lolenge ndeko oyo alobaki bakataka soso na 4 parties na lipeka eza lokuta tokata yango mike mpo totia na madesu parce que bakokabwa na kopo bamisilo kokota 3 4 5 mpona mutu moko eza te kozwa ndambu wana kaka te wana eza samedi et c'est vérifiable mpe samedi bokoki koya bokomona lolenge tosalaka yango tosokoli totia na kati ya banzungu nyonso comme madesu eza na grande quantité totiaka soso na kati mpe en tout cas ekozala ebele na kati bokomona ndenge ekozala bakolia na loso dimanche tolamba recette ya jeudi loso na madesu nde tokopesa na soso pe lisusu topesi badeteni pour dire vrai badeteni en général baliaka 2 fois tango toza na potopoto et 15h 16h toza na biloko na biso ration oto bengaka ration ba malade baliaka 3 fois tolongwa na prison ya Makala tokende malaboko na France précisément na Paris et pas wapi Jeux olympiques ezali kobeta makuna ya biso équipe ya RDC bakendaki kuna ezana ba différentes disciplines kasi na discipline ya judo et pas wapi ezaki représenté na Arnold Kisoka moko ya congolais grand judoka na Congo Kinshasa kuna toyebi yango metanga kende kuna Apoli na ba pointe mais Arnold Kisoka asengi bongo abandon isalaki na polémique ya kosakala te bato ba loba ki na marque alors il y a fana ki bien te isko il sort na silence na ye asali sorti mais il a dit kalobi yango mais moi je ne comprends pas tangu kutu zaki na Congo na Kinshasa na bana ko gagner ba combat yango bazwa ki ngai na ko représenter mboka bato ba yeba ki ngai te mais awa na ye na poto na France na Paris na Jeux olympiques ko représenter Congo démocratique na poli kutu na sengi abandon batu ba yebi ngai koleka alors il fallait que na pola po batu ba yeba ngai to il fallait que na gagner c'est-à-dire que ba ministère oyo nzambe ninga bonsaka yango yoka mwana mboka Arnold Kisoka judoka oya bale ko représenter RDC na Paris na interview accordé qui va confondre absolument depuis qu'on a expliqué à Polaki ndenge nini landa donc ngamote kam dans la mitu na kamwa le temps on a gagné na ju victoire et ça la nga starté mais na poli beaucoup misinga na mutu moko bo peut être yebe ngati tonga oyiba comprendre là non moi tonga mais moi non pas mais c'est bien donc vous d'abord gagner les gens ba comme c'est boy maman tonga polinde moi que maman e beninga ngolo ba partenaire malheur est bon na soutenir nga mwana oyo abengi wanini tokutana tala boy tokutana na pays mo boy za calme kolana mambo la ta OK merci les motos m'ont publié 30 secondes ah merci journaliste merci pour on sala qui message au passé mais est-ce que déranger qui quand même balou que pour 30 secondes ou taper na 30 secondes blou est-ce que déranger ngaité ngelo déranger ngaké ngai ni na perdre combat est-ce que le on bandé ah que alors aussi diamant et koi na mai olati ngona ta cheneti be koi bungi ah cheneti na nga sumbe cher ibungi combat na nga ya OK isala nga na gana perdre ngona erreur moi ke le déranger ngai ngwana la mona va jouer belé no mona que Messi va bête na terrain à police est-ce que le monde est Messi jamais Cristiano est balongwe après maintenant chat 3 ba tiété balongwe au monde que Nino Paris Saint-Germain est gagné réel boy ba c'est ba remontada à Paris longo na ba Messi na kati ba Mbappé na kati ba est-ce que longo na ba Mbappé qui Messi nem et longo na lo tema ba pogele lo Mbappé ça Messi ça Neymar ça ba ça vina ba ka ba star ngala continue place oyo boulezaki na kundangu na sauter na ça sur les mers na ocho na otina si mais na mata kuku na bandi compétition internationale na 2022 biso bandangu na si nga bana 2022 mais tape c'est mimi discipline nga na continuer lui de ça qui on dirait qu'on bosse beaucoup car on vraiment militaire réseau no vous ala mini côté wana bon quand ndika coach article moni ba supporter peka bon ça peka biso ton ce que tu remets dans ton négligence trop moi tu que la compétition boy au petit mutu moi écouter la mutu mo petit ouais baba oui mais dans ce bébé akitina c'est faut lukae mon a stuké sundole non ati mon a bêté des boutons au mon bêté le moi beau télémi au thème public à mon yo mais là je vois peu comme ta quand tu la c'est au moins ah la bêté bien t'es donné ça erreur ya mon et le oyo ikomuzungi na ngadong
Mais je dois. Ouais, si ça c'est la première fois na perdre dans sol na demi-finale francophonie na perdre PK dans sol première compétition na demi-finale na Sénégal na perdre PK dans sol donc nani pe na championnat d'Afrique ou notre Kenya ou na demi-finale na Marocain na perdre PK dans sol donc comment bouillon monique qui déranger ma casse comment fait-il il a la place dans l'axe on a ça sur un bandit bien du coup qui n'a c'est et katangara souffle donc et ça donc il a peine déranger à peine ma casse on l'a critiquer et puis critique elle aura bien mais critique elle a cas négativité des critiques positives au va ah pour là qui abanda qui bien ma salaire au personnel positif na négatif na athlète sport la banda qui bien sûr on a été dans progresser et motiver mais au beaucoup mika consenser batou et puis ce qui est encore grave les mensonges 30 secondes pour la minute elle est combien de secondes TSC c'est assez plus de presque 3 minutes travail donc on va voir quand attend bakangi kaka séquence wana ya travail wana bande ko sala bakanga ti a taper 30 secondes et salami bon pour na bangonda c'est les 30 secondes c'est pas normal bon après et ça l'inini kasi na bato ba publier qu'est-ce qu'ils ont gagné est-ce que na japonais wa kwa ki kaona tapi est-ce que ba journaliste to bande ko ba japonais ba sali pika vision tout n'est ce comme politique c'est pas normal na moto asa jidoka te ayebi même pas ba base ayebi même pas c'est quoi osai commis c'est quoi immobilisation et quelle prise à immobilisation azo ça la commentaire c'est méchant tout ça c'est déjà représenter la nation c'est une fierté na yebiso awa bazwaki 12 garçons en Afrique 12 tout ça combien de pays en Afrique 53 mais 12 parmi les 12 et puis 12 égalités à chaque catégorie il y a tout ça dans 7 catégories dans 7 catégories donc vous allez voir 7 places déjà sur la catégorie donc 5 places qui est mais il y a ça parmi les 12 attends félicitations à il Cameroun à la tête na catégorie na yé bazalé qualifié direct à moko égyptien et puis ba yozoyer bazuna zambien moko zalaki derrière c'est à féliciter bon la taille bien été car nous sommes consensés bon après c'est comme aux unis pour vérité ce que nous comme ya ngana article image tout ça là analyse sur aux la temps on a coincé nani bon c'est l'analyse botala ce qu'il a 30 secondes de bateau à lobby batala pe s'il a rien foutu Tolongwa na France, précisément na Paris, tosonga bongo na République démocratique du Congo et pas wapi tolo blaba origine ya moko ya ba légende ya musique congolaise Koffi Olomide qui dernièrement a fait polémique na makambo ya politique ndenge ya qui on nous tape, on nous gifle sur le Rwandais Konso et Tinda ke batuba mituna ya solo est-ce que quelles sont les origines de Koffi Olomide a comment Koffi Olomide ndenge nini kombo na za 40 kombo na Antoine Agwepa mais ba uta wapi pour la République démocratique du Congo tout et bien moi à l'époque tango jubé piana mokondi ya BCBG zaki na ba rancune yena Koffi Olomide bané Koffi nga étranger transcendé on comprenait pas et c'est là qui ni kasi histoire moko ya ba historien ngala benga kaye celui qui connaît le Congo plus que l'autre est là Thomas Louaka azwa qui tend à expliquer origine ya Koffi Olomide Agwepa légende autaki auta wapi landa na fungola moi parenthèse moko tawa tozana 1920 il est probable que Simon Kimbangu tango azosala wana comme pointeur akutana na ebité so baba yebana kibe bapesa na mbote mais il est probable que ba kutana ki ils se sont croisés na garçon moko boye auti Sierra Leone babotama mbula moko na Simon Kimbangu 1887 différence kaka il y a un mois 1887 wana botami na Sierra Leone na Freetown Kimbangu botami na Kamba bango mibale baza ba employé ya Marsavco garçona kombo na ye Christopher Addington Moore M2ORE Moore azosala mais comme il y a zalaki cadre ouest africain batanga mwa mingi azalaki na société pas azalaki na niveau ya likolo cadre pour ne pas trop bête le Mourwana, oyo il est probable parce que bazo à l'époque Morona Kimbangu peut-être ba pesena katambote.
Mourwana aena Kinshasa awa na Congo na âge à 18 ans na 1915 et puis azui musala na ACB dans la marché kwa kuniko sala wana Mourwana quelques années après akoya ko bala mwasi ya congolaise kombo na ye Louise Muyonge mama mumtetela musonge na mwasi wana ya mtetela bakobota bana 10 Sierra Leone wana bakoti bana 10 siko mwana na bango ya mine fi na bango ya mine kombo na ye Ami Angélique Muyonge Mour Ami Angélique Muyonge Mour akoya ko bota mwana moko na 1956 akopesa ye kombo ya papa na ye Sierra Leone wana mwana wana na 56 abota mina Kisangani babengi Christopher non Christopher c'est en anglais na français peut Christophe oui Christophe Antoine Agwepa Mumba oyo akoya koyebana na kombo ya Kofi Olomide donc Christopher Mour koko ya Kofi Olomide ozaki Sierra Leone asalaki période moko na Simon Kimbangu na marché bamo mususu to employer ka to yebaka ndenge ba créer yango te le ko na langue française alaki créé par latin ou le ratin et le marchou de tirara ma église Yerobia sekula amen Dominus vobiscum. Tu vois, donc latin, c'est le bon langue, bah moi belé à la tête de bakayango, ana donc français et outan en latin, bah moi bouta maradengo, le kola pe bah mom su elinga la auto lobaka, et bah ndaka ndenganini, bah dévier ngonini, et ça bah linga la mal parlé, to bah français mal parlé bandengo la. Par exemple, moi le kola ofélé. Et comment vous avez offélé? Est-ce que vous pensez que vous avez offélé? Est-ce que offélé? Vous avez offélé et Kriamaka et Utaka Wapi. Et ça, à l'époque coloniale, n'est-ce pas? Yokanengi ba fonda mo wana offélé. Suivez. Je vois que le Congolais utilise certains mots sans savoir l'origine. Je vais parler de deux mots. Le mot, par exemple, offélé. Est-ce que vous connaissez ce que ça signifie? Ça vient d'où? Offélé. C'est quand le blanc demandait à nos ancêtres de mettre des colis qu'on pouvait envoyer dans d'autres grandes cités qui existaient particulièrement à l'Équateur. Et là, les transporteurs se posaient la question, mais est-ce qu'on va payer? Et les Blancs comprenant, ils ont répondu, c'est aux frais de l'État. Maintenant, quand nos ancêtres avaient les difficultés de dire aux frais de l'État, ils ont pris le plus court, c'est offélé. C'est comme ça que vous avez gratuité. Ya to komete na osika ba disolo ya Abigail na Céline. Abigail na Céline bazaki bongo ba vrais amis d'enfance ba kola ensemble. Ndenge ça la gara tang ba koli alors Abigail avait jugé bon ya ko passer vie na ye na Dubaï. Ya ba pesta Android boko tabo ka lisolo o na ko pesa mnoka moi synthèse muke. Boko za moi synthèse et plutôt tikeli bino ka lisolo et pas ya celui que j'appelle mon ami, mon confrère, ancien boxeur champion, Zach Mwekasa, Oya Koma Lelo, influenceur, histoire Oya Beti Yango, et puis Singa pas, je me suis dit non, on va partager cette histoire, et puis, na radio le coller, pour moi, si Ndunda pe Ayoka, ya, le baki Yango, la chaîne naye, mais tu emprunté Yango, pour la totale de ça, yo, ko peigné yo kaka, opo, objectif ya chaîne Oyo, Bino Batu Bolinga, Ofandi Boy, Oyebana Mutute, Mutabengi, c'est la foute la ticket, Oya na Dubaï. Oya visiter Dubaï, yo Olandi Dubaï, Olandi ba foute la ticket, ok Dubaï ko sala nini, ok ko liaba tout fikuna, to nanga nini, est-ce que okozonga, to okozonga, de to kaka ici ko na Kinshasa, mutu moko ya mbongo, bino bolinga mbali ya bien, oyebite, mbali ya bien mbongo zo wapi. Quelles sont les circonstances? Ma fille est belle, ma bima nandaku, bazonga te, surtout na Kinshasa, ça dit viral la Kinshasa. Au moment, alors ba akika a feti, aki otala camarade na emeto, route ba boaki na balabala. Na God bakalos on appelle la carte God wala mbongo ezali mais qu'est-ce qui s'est passé akufi ndenge nini et surtout wala parce que vous avez toujours exemple il y a Abigail na Céline. Comme je disais, Abigail na Céline bazaki ba grand ami ba ami d'enfance bana bo moi tant ba koli Abigail a kiko fanda bongo na Dubaï et Céline a préféré afanda bongo na Nigeria. Alors, au fil du temps, il y avait un homme d'affaires na combien André. André wana a collaboré à Londres. À Londres, mais à Londres. Bana Londres, bana magie ou à Londres. Bana Londres ou à magie, bana Londres bana mbongo
ba mama ya Londres, mama BG Mbombo, Umela, BG Mbombo, et kendaka ndengo wana, moi si ya mbongo na kati ya Londres, ya pas ça mbongo bali, mama BG Mbombo, Umela, mbote na yo na papa na libota mbimba, on est ensemble, la femme la plus simple ya Londres, mama BG Mbombo. Vous comprenez? Et kendaka ndengo wana. Moi la mbali on a comme Andri, asala bambongo na ye moyen ndenge pa zo ngo to ebité alongwa ki Londres ye atali Nigérien bien sûr avec ofana bongo na Nigérien. Alors on ne sait pas par quel moyen oyo Céline ayebala ki na mutu ya mbongo wana Andri bakutani car Facebook je crois kaka na oui la Facebook to ko le son des la Facebook. Alors Andri a invité tant a invité consort. Pendant que on est solo là, nani pas contacté la conversation camarade d'ailleurs au à Dubaï, Abigail. Oh Abigail, comment tu vas? Céline a présenté Abigail et pas André. Vidéoconférence bien sûr. Oh toi tu es où? Tu es à Dubaï? Oui, je suis à Dubaï. Dubaï n'est moi je viens de temps en temps à Dubaï. Oh en tout cas la CPL la bino. Ngana lingara plaisir. Taka mutambongo azaka pa osa nyoso alingi. Est-ce qu'il y a moyen na ben Sabino au Nigeria? Abigail au Lungo Dubaï oui Nigeria, André P Céline P na ville avant na Kawana na Lagos abenga pas na moi province ba benga na province ba kutana pour na ba fêter quoi ba mela ba sala moi ba duma quoi ba chill de en anglais c'est pas un problème il y a un peu comme la caillou. Est-ce que vous avez en Afrique du Sud ticket no karaté vous avez en France ticket no karaté ata kutu na Kinshasa na sakarama kampani kwa hotela ngati na taxi ya kuzwa ngai yaya okutana na mutu na Facebook oyebani na yete bata bosolola qui vous dit que ndenge bosolola na Facebook wana ezake ba intention oyo za nango eza ba intention o mutu za nango passer to partager ya disolo e pesi ngai passe na kosakanate. Bref André mwana mobali oya mbongo ya Londres apa kumba ba Bentley ba mitu ko ba kasi atindi billet pona mutu ya Dubaï, Abigail aye na Nigeria, atindi billet pona mutu ya Lagos aye na province kane ko fala ko bakutani wala. Alors tellement Céline aye ba ki Nigeria très bien à kepa aéroport à Juma Sanaye Abigail mbala moko à partir aéroport ba ken na résidence. Il y a André, côté André, il peut très bien, en tout cas, champagne, collier, caviar, donc ambiance ya ko sakanate. Et c'était la dernière fois Oyo Abigail na Céline ba monanaki. Après wana ba monana les sous-soutés, mais on appelait Babasta oyo ya Abigail na Dubaï babenga koto yo na Nigeria est-ce que akomaki a comité ye quand même avec soin ko yebisa ba famille ke na roya babenga boye babenga pe Céline rie Céline akenda ko joie Abigail aéroport bandu bakenda babona raté 2 jours bafungola caisse ba porta plainte na police mbila bandu ko luka fa ba ke de parani et pas ya mutu moko André muta bongo wana mbila akenda pa André wana akanga Andri atuni bango ma jeune fille Abigail na Céline Bazawapi il n'a pas pu parler moi koloba ezati. Alors ils étaient obligés ba zoyer siko dans la province wana ba transférer est-ce que ba fungola ki caisse est-ce que ba porter pas dans Lagos pendant que ba na Lagos kuna ba bata mbongo ba moyen ba réseau ebelé ya mafia. Alors, je ne sais pas par quel moyen André a essayé de tenter. Il y a qui m'a organisé moi mafia moko boye pour n'avoir qui m'a essayé dans la prison. La prison était bien sûr dans l'escorte ouana, mais ça n'avait pas tenu. Ça n'avait pas tenu. Alors, j'étais obligé. N'avait par quel moyen André a été abattu. Ma bêta qui m'a assassiné qui m'a accoufi. Et comme sans trace. Alors, la police était obligée sur ya ko zonga na ndako ya André pour n'a pas de fouiller. Yaya ba sechanda ku ba fuyanda ku Henry ba kuta Abigail na Céline mitou ezate ba kata bango mitou ba tia bango quelque part. Non seulement ça, la police a continué à fouiller ndako wana a mona ba fi mususu akala ba eskia ba influenceuse ebele o ba ko créer na TikTok o ba Camerounais ba Togolais ba mona ba photo bango wana ba tout mususu ko ba squelette. Il était un mafiataire.
Alors abandé ko sala ngo pour la folie ya mbongo to abandé ko sala rituel wana mbongo na ye zalaki mbongo normal to zalaki mbongo anormal tana kunteki tana kumamba tala lisolo o la gaito betelo yango pour o comprendre to penye yo ya keba na bato o to kutana na Facebook keba na bato o Instagram mutako telo demande ami o ebiete ondimina ndeni mutumsuko bosa o mona kaya influenceur konso bubandi pe ko solo la oui so boso na muta Facebook ya bali boso mbala yimbale ata ku 10 fois ata 20 fois bohebanite oyeba intention na été akobenga opende ngwana yopo ye o to sur la Facebook to yeba karate to sur la Facebook est-ce que sur la Facebook to ko sur la distance cela veut dire que boso li pembeni ata ku da pembeni boy yeba ka ko yeba ba to ba petit quartier ba petit Android ça la attention o to lo ba quitter tolobi tout dans l'ensemble ndenge Isaac Mwekasa a expliqué les solo oyo na yi falancer bolanda yango to tiango na yi falancer pour na bisuna bino to comprendre yango il y a partager les solo oyo peut-être partager les solo oyo okosunga ndeko moko okosauver ndeko moko songolo esika moko pakala suivons Isaac Mwekasa tolanda. Alors, ces deux femmes viennent de faire la plus grosse bêtise de leur vie. La fille de teint foncé s'appelle Abigail. C'est une Ghanéenne qui vit à Dubaï. Et la fille de teint plus clair, elle s'appelle Céline, c'est une Nigériane qui vit au Nigeria. Les deux s'étaient rencontrés à l'école et sont restés très bons amis depuis l'époque. Alors il y a très peu, Abigail retournait de Dubaï pour visiter sa famille. Et pendant la même occasion, elle en a profité pour reconnecter avec son amie Céline. Pendant la même époque, Céline discutait avec un homme très riche, un homme nigérian, beau, intelligent, un homme qu'elle avait rencontré par hasard sur Facebook. Andrew était nigérian riche qui a vécu la plus grande partie de sa vie en Angleterre, mais pendant cette époque de sa vie, il était basé au Nigeria. Alors quand Andrew a entendu parler d'Abigail, l'amie de Céline, il leur proposa une invitation à son domicile. Alors Andrew dit à Céline de venir le visiter, mais de s'assurer de venir avec son amie Abigail. L'objectif était de passer un week-end ensemble, dans la grande villa d'Andrew. S'amuser, boire, manger, s'éclater, tout le bazar. Alors Céline parla à son amie Abigail sur l'offre que proposait son ami riche. Évidemment, vous savez, beaucoup de femmes malheureusement aiment beaucoup l'argent, ou heureusement peut-être, on ne sait pas. Et Abigail dit, ok, y a pas de souci, je pense que c'est une très bonne idée, on va bien s'éclater. Alors Abigail prit son vol depuis Accra, Ghana, et atterrit au Nigeria pour rencontrer sa copine Céline. Et à partir de là, elle prit leur transport pour se diriger directement dans la ville d'Aba où habitait Andrew. Malheureusement, à l'arrivée d'Abigail et Céline chez Andrew, les choses n'étaient pas prêtes de se dérouler comme elles attendaient. Certainement envoûté par un esprit démoniaque, Andrew décida de prendre les deux jeunes filles en otage. Abigail prit son téléphone et notifia l'une de ses copines sur la situation presque macabre dans laquelle elles étaient embourbées. Abigail essaya de déclencher la localisation pour essayer de signaler exactement où elle se trouvait. Elle enverra aussi quelques petits clips vidéo pour montrer actuellement ce qui se passait visuellement. Quelques efforts étaient fournis pour essayer d'échanger les coordonnées, mais ça sera malheureusement la dernière fois qu'on entendra parler d'elle. Quelques jours plus tard, une plainte a été officiellement déposée à la police d'Aba concernant la disparition d'Abigail et Céline. Après l'ouverture de la plainte à la police, cette dernière se lança activement à la recherche de Andrew. Celui-ci sera arrêté et questionné sur la disparition des deux jeunes dames. Après de longues heures d'interview avec la police et le procureur, Andrew décida de ne rien révéler. Il restera la bouche fermée jusqu'à la fin de la journée. Et pendant ce temps, le frère aîné d'Abigail prit son avion depuis le Ghana jusqu'au Nigeria, à la recherche de sa petite sœur. Et aussi en attendant, les journalistes et les blogs partageaient activement cette histoire d'Abigail et Céline. Et ceci évidemment poussant une forte attention sur ce cas qui était particulier. Et pendant ce temps, la police sur place d'Abbas demanda à ce que Andrew soit transféré à la police générale à la capitale Abuja. Pendant que la police essayait d'effectuer ce transfert d'Andrew depuis la ville d'Abbas à Abuja pour son procès général, Andrew essaiera une tentative fiévreuse de s'évader. Malheureusement pour lui, cette dernière ne réussira pas. Il sera abattu brutalement par la police. Le nombre d'impacts sur la vitre en témoigne la fureur. Alors ce n'est qu'ici que les choses deviennent encore plus compliquées. Après la mort d'Andrew et quelques investigations effectuées, c'est alors là qu'on découvrira que celle-ci n'était pas la première fois qu'une femme parte chez lui et n'en revienne plus jamais. On découvrira très vite que Andrew, l'homme riche de nationalité anglo-nigérian, avait pour habitude d'inviter des très jolies femmes pour passer du temps avec lui dans sa grosse villa, manger du caviar, finir des bouteilles de champagne. Ces femmes amusées souvent étaient abusées par lui physiquement et plus jamais revues en société. Cette procédure faisait donc partie de son modus operandi et on ne sait pas déterminer s'il le faisait par plaisir ou à cause d'une motivation plutôt spirituelle. Parmi les témoins, 3 ou 5 femmes qui ont eu la chance de s'évader d'Andrew éclaircissaient sur leurs expériences personnelles. Elles décrivaient avec détail comment elles étaient d'abord très bien traitées, louées comme une reine, célébrées, nourries, puis finalement abusées.
brutalisées, quelquefois tirées à même le sol, certaines même forcées à faire des choses qu'elles n'avaient jamais pensé, c'est-à-dire faire ça dans l'autre rive sans vraiment dire le nom. Je pense que vous avez compris. Un ex-employé d'Andrew se présenta et publia dans un live Facebook sur comment une fille s'était jetée du haut de l'étage de la maison d'Andrew jusqu'au sol et peu après était effacée. Vous comprenez quand on dit effacée? Parce que Andrew était en train d'abuser d'elle. Et après ce fait, Andrew paya de l'argent, une grosse somme d'argent à la famille de la fille pour que celle-ci se taise et ne dise plus rien. Mais évidemment, dans un pays où beaucoup de gens vivent sous le seuil de la pauvreté, avoir de l'argent, assez d'argent venant d'une personne assez argentée, leur avait poussé de recevoir cet argent. Après tout, pour eux, l'enfant était déjà parti. Elle ne reviendrait pas. L'argent leur ferait quand même un peu de bien, d'après eux. Après que la police eut fuyé complètement la maison d'Andrew, on découvrira des corps. Et parmi elles, les corps de certaines personnes qui n'avaient pas de tête. On ne savait pas clairement dire si c'était le corps de Céline ou d'Abigail, mais en réalité, il y avait des corps sans tête. Et ceci démontrait évidemment que c'était des œuvres macabres que faisait Andrew depuis très longtemps. Alors ce qui est évident est que ces jeunes femmes ne rentreront jamais, alors jamais dans leur famille. La leçon ici, les amis, est très claire. Les médias sociaux ont été créés pour nous unir, pour attiser l'amour fraternel. Mais malheureusement aujourd'hui, les mêmes médias sociaux sont un poison explosif dans nos veines. La majorité de gens, malheureusement, il faut le dire, aiment beaucoup l'argent. Et l'argent contrôle le monde aujourd'hui. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut faire très attention. Et même quand c'est de l'or, tout or n'est pas nécessaire. Il faut faire très attention. La plupart des gens sont prêts à faire des choses incroyables. Beaucoup de personnes, j'ai vu, on a remarqué, beaucoup de femmes sont prêtes à prendre un avion pour voyager, voire rencontrer un étranger qu'elles n'ont jamais vu dans le passé. Une personne qu'ils ont découvert sur Internet. Le simple fait de discuter avec une personne sur Internet 2 fois, 4 fois, 7 fois, 20 fois, ne veut absolument pas dire que vous connaissez les intentions profondes de cette personne. Le simple fait qu'une personne ait parlé avec vous sur un appel vidéo, le simple fait que cette personne paraisse gentille et sympathique et que vos émotions vous trompent en disant que c'est une personne qui apparemment vous avez peut-être déjà connu dans une vie passée, ne veut absolument rien dire sur sa nature. Faites très attention. Vous pouvez être très ami à une personne et ne pas nécessairement être d'accord avec tout ce que la personne fait. Vous pouvez avoir une amitié 10 sur 10, mais quand il s'agit des décisions et des choix, vous en choisissez 8 avec la personne et vous retirez de 2. Le simple fait d'avoir côtoyé une personne depuis l'école primaire et que vous avez pu préserver délicatement cette amitié ne veut pas nécessairement dire qu'il faut être d'accord sur tout. Quelquefois, laissez votre ami faire ce qu'elle a à faire. Et surtout, ne vous sentez pas pressé par quelconque pression vous faisant passer pour une personne coincée. À chacun son paradis, à chacun sa vie. Voilà. C'est avec cet élément que nous bouclons cette émission, mesdames et messieurs. Comme nous disons toujours, on ne peut jamais conclure cette émission sans pour autant remercier l'équipe qui nous a tenu compagnie. Merci à la grande équipe de Radio Local Télévision. Yom Dota la biso ya soki ozali na lisolo ya kopesa benga biso pesa lisolo na yo soko bengi biso zubiso te komi tungusama te tikela biso audio ya lisolo to kobeta lisolo na yo kaka ndenge olingi to beta yango. Partagez émission oyo peut-être lisolo oyo tungi yo te metan yo ko partager et ko sunga ndeko moko songolo et sika moko pakala. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo